Merci Bongo Bandeko Balato. Comme moi peut-être message au na biso na bino contrat signé mbote. Bonne journée de la femme et pas ba maman. Ba maman e o moi na bino. Ba maman de babota biso, ba maman de ba sera rapporter aux biso pese une journée malamu. Moi malamu ya ba maman. Na oyo wana lelo bongo tozali ndenge to message sera bino comme moi peut-être na mire de lamentation. To moni bandeko ba na bureau. Bola ndavana bokebi nini oyo bandeko ba ko sala awa e pa na biso. Mbote ndeko nanga? Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Gloire. Gloire nani? Gloire Mbelenge. Nini oyo memio na magazine to komo wapi? Bon. Na osala bref. Et l'eau même biso a raison que na souffrir la maladie moro où ça fait 3 ans na Koloba. Dans la calcul rénal. Calcul rénal dans le terme médical bien on va calcul rénal mais sur le terme courant na biso na Koloba le roi ils a mabanga et là niveau tous les dérènes en donc toutes les dérènes en donc ils ont faire souffrir dans ma casse donc vu que famille tout ça la possibilité il y a une raison pour laquelle tu es pour que tu es exposé quand peut-être que bandeko baza libande amboka to ya ko edenga donc c'est un peu ça. OK ça na subara na pasi toni. Oui na subara na pasi donc ko ndenge bino chaque nuit bolala ka ngape na pendant la nuit na la raté donc ça là il faut la mela ibicap forte so ya ngote donc trop et à part ça tu mets un peu au hôpital tu connais clinique et tu as un spécialiste concernant ya ba rein à expliquer ngai atinda biso to c'est examen mo boye na hôpital mo za na Gombe boye et tu connais c'est examen to tu na prix ba biso $800 et ndena ça boye sincèrement dans la souffrance na loba na mona pena passe na mona passe do butu na la rati do et le comment edenga so za ibika fortité à part ça sous ba recommandant na melara mai donc bref na melara 5 litres par jour ndeko siko suwe na yo toko yana na magazine to comme wapi awa pour na komona on ndeko ezala kinini pour moni awa maman mtande ko la émission na nde a mona que papa ndeko Eliezer nde habitant Gloire ko fanda boye to éviter malade ninga zo volver na kati to kende pa papa peut-être aroki ko na nzena na ko zo lisungi to suite lisungenge yango to kobela na bandeko na biso ba kolanda biso sikoyo eza lisolo ya moi passe pe mawana komona jeune garçon boye est-ce que en classe bon on attend à soutenir décrocher le diplôme là depuis 2015 mais jusqu'à présent on ndako vie malade depuis moi tout ça on attend mais où ton temps exact donc c'est que ba parents basana makokite ya komema na hôpital on a pena basana makokite na hôpital ko ba sala ba examen basana makamunyo ozonga normal sengaka nini de sengaka mbongo. Est-ce que vous avez monté au Sénégal pour passer l'examen? Le Sénégal, oui, ça c'est de l'examen, donc $850. Donc $850 de l'examen à Pam. Donc $850 pour exploser, par calcul rénal, il y a toutes les dérènes là. Et à part ça, sous ma recommandation, quelques examens, bon, peut-être on a précisé. Moi, 5 examens, je vais recommander tout ça. Ok. Maman Mbote, maman. Mbote, papa. Ni te moni bino na magazine comme ani ne memi bino a maman. Mais moi na nanga oyo aza na problème ya calcul rénal ba recommandable so depuis le 27 juillet to kene ba bombarder on selon des ba monela ngo tango wana ba bombarder na remoko après 3 mois ba bombarder na mususu mais vu ba possibilité ezalaki te donc c'est là que nga peut tellement soucier les cas qui na belinga suna koti komana nga pe na kutobi hôpital pour na ka souci ka ya ba problème ngo bo si otaka yeba so connaît pe ka ko souffrir moyen avant da bongo ezate ba exemple ba recommandable so ezé belé. Il y a 5 ans dans le Bézam que de $850 on les a dit c'est pour bombarder barré en haut. Par recommandable sur na rond-point Forestcom na CKR. Qu'on a toqué ne pas bombarder dans Remoko après 3 mois depuis le 27 juillet. Ben on va bombarder dans Remoko par après ben on va bombarder après 3 mois va bombarder barré wana mususu. Mais vu ma possibilité exacte donc na EBPT zo évoluer ni donc to vivre quand na Nzambi. To ça examen to ça donc $850 on les a juste pour bombarder barré à part l'examen. Mais to éviter pe na ninga zo temps parce que tour mususu to kendaka campus. Le coup là, ils ont quitté belé échographie de ça pour tout ça c'est scanner. Tant que va recommander les sous-échographies, c'est côté échographie des fois. Ce qu'on a vu péter le coup là, ils ont pété depuis le 27 juillet titan au bako bombarder tout recommander les sous scanner musu pas wata la évoluer ndenge ni processus d'être bé donné habiter. OK, maman, bino bo fan du rap. Tout ça na njili. OK. Ce qui balinga zo bino ce que ba zo bino na numéro ni na adresse ni fixe. Tout ça na njili route Sainte-Thérèse pour kita Kimbanseke. Tout ça juste na Dokolo. Donc le station de en face wana
soko ya face ya station Dokolo toza wana si avenue Motienne numéro 19 quartier 5 Njili. Est-ce que passe numéro de téléphone ce bande ba ko sunga ndo ba ko zwa bino wapi ba ko zwa biso kaka na Njili numéro de téléphone 081 16 54 186 ko bande numéro 081 16 54 186. OK pour pas opérer ndeko na biso ezosenga nini au juste oyebeta montate ndeko mama en tout cas na yebi na montate monta pe na yebi na te wala fona bana soko sa so ba démarche ba pour comme na niveau opération des ezosenga lisufu tozonga so pa munganga po to bibie photo zo la sous scanner tant ba zo la scanner nde ba komona ba nde ba décider so ba osala ndeni oko senga bona honorable Junior Nemalemba Elia Chango message n'oko pesa yi oui aye ozolanda osiko ye moko honorable Junior siko na mincho ayebi ka o posa na sina solo na ye na SP boutique ayebi na SP boutique to solo déjà li solo ya gloire oyo ya problème oyo mais eloko ezosala ke aloba na biso to ya mais so to ye to zwaka ye te to mona ka ye te to benga pe na téléphone ezo sonner mais lokola aye pe numéro na biso te azo yamba te nde yango moni situation zo umela nde yango na manke na mona ndeko léger pour Junior pas profiter koyoka mbela na biso akola ye moko azolanda osiko honorable Junior Nemalemba ba électeur no bango yo ya Chango ba ko senga pe ba mona yo ndeko message ni asuko ko pesa ba ndeko ba landa biso siko bon message ya suka o na ko senga ezaka ke bandeko pena o baza motema mawa ba edenga yi parce que komona ngani na otambola bi bato so amona kaka aza na bien mais ngamo so bo sincèrement na zo souffrir na zo peiner na o peiner makasi en tout cas ba sunga ngana na posa soutien na bango et ça la ranine juste le con et ça la ranine na butu et ça do ba resala nga pena pasi so bano sanga pasi do na ko tambola te na fan do mona na fan na ndako ti na mela mai so mai te fona mela il capte fort ndeka na episode donc pas si penza donc déjà bo sur continuer même na moi c'est ça oui voir même na za na moi c'est ça. OK merci bongo bandeko balandi ya to comme wapi bomoni masolongo nde yango yu biso to zwaka ba mbongo ba yembaka biso to fimbaka ba mikongo to bina na lukisenga luketu mukonga nkoba po un jour nzambe ayoka kolela na yo parce que ekozwa yo masolo nde yango ti masolo Lazare boye bien non po un jour nzambe ayoka kolela na yo masolo nde yango yu bandeko basengi aide lisungi biso pe to zana clinique te to pe place banque te to ko aider bango to tse bango na disposition na bino bandeko ya mawa o simbami mama pesi numéro na ye olukele mo loko ndeko na biso mbali na asi ya kozatela agence nango boye aza jeune o akozela ero yo tansu na mwa zandu tansu na mwa esika koluka ndenge ya kosove mama na ye mais moye ezate ba kosenga be lusungi bandeko ba kongola motia malamu makambo tozana ngonde yango tika ete kimia nzambe zakata maboti na bobo na te bandeko nyonso o balingaka ba moko na club to komi wapi club to komi wapi c'est déjà marche o to alingi ko adhérer numéro za neza ko afficher wana yaka na club to komi wapi to kozela bino tika ete kimia nzambe zakata maboti na bino to kutela mikolo malobi merci. Désormais, na compte YouTube na bino, to teli bino tranche mobimba. Ozana communiquer, ozana mutoko luka, olindo sans activité, makambo ba pasteur, action, nyonso ndenge ko salema. Ozana place moko na kati ya compte YouTube, makambo na bino ya passport. Ba conférence, ba meeting, ba campagne. Vous avez la possibilité na rubrique na biso ya publicitaire makambo ya koteka ba billet ko faire voyager ba makambo ya loterie vous avez la possibilité ya kolekisa bino message o banzembo album asika ngana yembeli oyo ngana bimisi oyo vous avez la possibilité ya kozwa promotion na bino na kati na compte YouTube tolukeli bino place otoko bana kotalisa mokili o bozali capable ya kosala o tretaka bato olobaka boye obikisaka toujours dans ton commun avec le souci de vous servir toujours.